Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kin. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na oya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein. L'appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela. À partir ba 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance, vous allez toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il fait la force. Banga na yo Mama Konge. Te longi bicarbonate, te longi lokwa bicarbonate bache na limbondo. Yo mkoninga na Orlando pona yo Orlando la vie na. Yo maman obo sans esprit. Père les rares na bloqué au so comme na to fulana. Donc mon année ça veut dire na futami alors na ke na contexte na bino na futami kasi. C'est que na futami wana c'est insulte te wana bo bakiselanga mapamboli même nzambo obakiselanga mapamboli. Obakiselanga mapamboli a mono alongola ka nie donc azo mériter na futaye. Yo non so na onte na taliso vie. So non liambongo nese ke na ozo mapamboli na mérité parce que zaki na papa moko bo mobali moko bo abalaka nga banda ko sumba na bilamba nga na olongole nie na simbia ngona maboko bo na olongole bana te famille te mutu te na loba famille ta ba na réseaux sociaux. Donc on mérité. Donc son obina ke na imbécilité na kota na imbécilité na bino. C'est que non mérite on est insulte hein. C'est insulte hein. Boande bazoba, bozanya insulte ofinga Benita actuellement bozanya insulte parce que avant boande ko finga ngana na le côté boena boy. C'est comme on finga suli boso la kimbonga makila. Bozaba sans esprit bona mafinga te boluka mafinga kano. Boluka pe mafinga we déstabiliser Benita. Et pour votre information mafinga morte déstabilisaranga. Bino bato bo finga ngana na mobali na ngana na mobali na nga mote mobali na nga excusez-moi. Mobali na nga. Ya jeune. Walinga nga tel que je suis. Bosala mamonga na osalanga na na Congo Mama Konge ngai Benita na Benita Congo tenga na Benita ekala ya be de tous na na Congo na sali entreprise na ngai mini eloko na nga na engagé plus de 29 personnes na futa bango chaque fin de mois ba mama ya bana bazawana ba orpheline bazawana bato bazana difficulté financière bazawana o nga na futa bango ezo bazo se retrouver chaque fin du mois yo sani na Congo yo osani na Congo. Yo sani na Congo. Ngana tiki mboka mundele. Place budget na ngeza. Place na zwara 100 francs. Mena ye ana kin na sale loko pona mboka na nga. Na futa impôt ya poto, na futa pe impôt ya Kinshasa. Bino bozana nini bino ka munoko na ko finga kana ba compte rendre zanga tina bino mo kansa so bo finga nde bo abilombe te bo ba sans esprit. Les insultes sur le réseau c'est pour le faible fali pour palobango c'est pour le faible ya bato bazana sans te bato ba non avenir yo kuto finga fali pour pas milliardaire et bon so finga choquenga mais il n'a telle chose que tu es bête, tu es trop bête, tu n'es pas intelligente. Yora, Mama Konge, Benita et Kala Diamaluna Champagne, il y a de tous montons à succès. La patronne. Il y a des travailleurs et travailleurs qui m'appellent boss. Chaque fin de mois, on appelle ça à Bango. Mais je rigole avec elle. La simplicité oblige. Ok?
Yo mtoto na nga ele parle de qui kendo tu na mama konge yo pe longi loko aye loko mbinzo ya cheni. Nana niveau na ote na mbonga nye na lekio na niveau. Soko lingo yo répondre ngana na mbonga nye na mérita ngona nye na longola ka papa mo ya mukolo paix à son âme que je respecte mémoire na ye, il était tout pour moi après Dieu ton azaki na ye jusque là assirant ngai o ngamo na ye barakutute na tshaka na mutu na ngaki nzambe merci na komi poto na tikali na mukanda na tikali veuve mundela o renouveler nga mukanda sans problème pour na veuve na France. Alors on a se battre na sa musala na bunda. Menzo kone na bande ova na mutu moko intellectuel wa yebi mabe na malamu. Wa yebi na moma passe ba yede mutu azo sungo na moma passe. Que pesa nga kanda na mobala nyei pona sukisa mobala nyei et donc pesa nga kanda parce que c'est une femme qui avait un homme de valeur avec elle, elle n'a jamais valorisé cet homme-là. Elle a fait des lives pendant que cet homme-là souffrait. Elle a fait des randos pendant que cet homme-là souffrait. Mais cet homme-là a léché son argent de niei. Et c'est un autre homme qui est gigolo qu'on valorise sur les réseaux sociaux. On dit, mobali nanga. Masoko fingeli nga mobali. Mbongo niei. Nakei. Le problème en bon niéité, parce que nous on travaille aussi dans les maisons de retraite aussi Mbappé Baniei. Mais sauf que Baniei n'a pas aussi Mbaka, ils ont la valeur, on le respecte. Je respecte toutes les femmes qui travaillent, les aides-soignantes et les aides-soignants. Les ambons moko ya valeur pour bazo soigner bato malade, bazo pesa bango force ya dernier souffle ya vie na bango, bazo pesa bango propreté ya dernier souffle ya vie na bango. Et quand te paye à la fin du mois, c'est l'argent obtenu. Mais mutoyo azu mbongo nyei, azo gaspillango na gigolo, non respect. Nandenga mabete, po bino ba page bokata ka bisika bato ba comprenate. Parce que dans mon libati bobio mbolina cagnotte karina bimbongo nyei parce qu'il y a différents bongo nyei pour batu sou ba ki ko comparer na ba aide-soignante elle n'était pas aide-soignante, elle était la femme qu'on a épousée pour na moni ba aide-soignante na ba maison de retraite ba bala ka bangote ba malade na ba bala bangote donc sou ba bimbongo nyei eza ye eza ba aide-soignante siko eloko bino bato bokenda kumisa fi wana bata réseau sociaux bo mitema mabe tango mobile ya mbongo nyei mwasi ya mbongo nyei ako sa ba vidéo bozo tone na bozo kumisa ye pe nanana mais bo mitema mabe parce que muto atika mbongo wana on l'a jamais valorisé comme ça. On lui a jamais témoigné un respect comme ba témoigné na gigolo wana o azolia mbongo ayebi mutu na makolote bo mitema mabe ngana ke. Nalobika bongo bato baka koluka ba valeur belé. Apprenez aussi à respecter mémoire ya mutu atiki mbongo wana. Mais bozo respecter mémoire ya mutu ayebi mbongo wana mutu na na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wada pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3. Oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko rumela mama Bijou alobi ko bangate mama Bijou solola kana kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino
appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko umela koleka ba 3 mois chambre na $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige, toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana